Ko sumbola ngomwa pembeni. Ah, zola na to meka na. Moi itomo na ndenge lino kwa dala. Keba piko. OK. Siko ngana tuna ndenge nini ba manyoko ngo ezala bololo mais fufu biso to liaka do ezala bololo te ndenge. Bachana na mai. Bachana na mai. Te yango yo. Delive. Oh là. Moni ndenge. Oh là. Ndenge kenda. Fufu. Ambo? Fufu. So pikoli yango ochena mai olongoli poso. Ah bon? Oh wow. Eh eza mystique te ba pikoli on a misu na biso. Congo. Congo to na richesse bande ko nga naza na hectare moko awa. Na isa bino ke mutu na vie pour réussir na vie, il faut ça la business. Ouais, c'est ça. Il faut s'investir. Il faut ça l'entrepreneuriat. Il faut comme entrepreneur, le rôle la maman nana takaza et sepelisa. Net nga naza entrepreneur, Nathalie ngabi mais et sepelisa azana ba concession. Ba place otoko somba ba hectare ponga pe na menka okuna na ba hectare na bilanga. Vous êtes sur Top Media TV. Noé Mafakala Zinga Yena Tantini Zozo à Canada. Bouyoka réalité d'amour, Blanche Charme et Jean F. Vraiment toi mon amour, Tantine Zozo. Boni boni yoko mikolo babongo. Uyebina koyobo, poye kutala te ipambo manjame. Ulingo yanga ina yo, tenga ma. Bana bankoko. Yo, zali de sanate ya mama vita kipa. Yo, eza modele na yo. Boni boni baloba tro boni wongwe kosuka na zela. Soki bala balingali. Basali ne boni wala bongo midi mamilingani. Nowe Mafakala. Vivienne Nzau. C'est la baliza. Aminu Nzimba le chancelier. Yena Mimi Kambu. Motema na ye. Mama bana. Audrey Muntu Semblo Matama Tunga Zola. Là-haut en Afrique du Sud. Olivier Maestro na Israël. Utela koyo ekomelaki Abraham na Sara. Espoir esileki kasi konimezalaki kaka. Ndenge moko na Noé Mafakala na tantir Zozo. Odoli Maurice Makanzu de Paris. Prêtre Dakar Mona Kampali na Paris. La belle Ange Kambu Mama na Shadi na Paris. Ozali nécessaire na vinanga na dinezozo ngai Noé Mafakala nzinga na pona yo. Ozali tomate na subwe cha chilengi. Bona diabanza mona Barcelona. Mimi Kambu mera chef ya bana matadi Bordeaux français. Komba yonga mokonzi ya Espagne. Boni mango yo na Bilbao. Pour moi bilele. Na tuki yake na Zul na Lyon. Chico Lubanda, 2 fois maître, Motema Simplici Punchi, Bati Zozo na Claude Kizeidioko na Paris, Yves Kalonjistone na États-Unis. Oh no way, Noé Mafakala. No way. Ça 50. C'est quoi gagné? Bon. Ça oyebi. Siko et ça la binonde ni na bazelo boyo zui sapatu olati. Ozana ngote. Nani? Wata na kecha malonga te. Wana lobi ya solo. Ah, Bana belote mais cette fois-ci. c'est loba papa. Garçon ma papa. Garçon ma papa. Mais apparemment ici tout le monde est contre moi. Papa avec vous aussi. Non, bon des livres là qui ça na yepe à côté dans Makambo. Nazaki na part na yepe. Na ju par maman Sarah. Pour ça boya ça. Oya ni papa ndeni atayo mon papa. Et puis est-ce que Oya tumba. est-ce que
Et bandi wapi? Bandi place borne on est d'abord. Piqué on est limité biso na voisin. Tuko biso to bandi awa ti tomati biso. Tina tuka kuna. Tina ngomba. Ti tomati ngomba tokei ti tokei so tokeni pe kuna tokei kaka. Ah? Eza na limite. Non, limite ça faut 30 hectares. Ah OK. So siko to kata to couper. So to doit limite awa za 18. Kuna na likolo to za 12. Likolo côté ni. To moni Likolo omoni place to mona ki soda. Mbila. 12 hectares wana ni soto. Kototo leki bandako. Kototo leki bandako. Donc tout le monde a fait tout à l'heure. Mais ah, bien. Une zélé ali qui bima boy. Et bima franc. Zéla wando. Il y a poussé koleka. Voilà c'est meilleur. On saute le bito bimango dans 10 minutes tout ça na prince. OK. Parce que toyela ki angote pour Et tu es là qui ont se ponga na yango une fois. Kambango yo. Na chat ndela nga image. Tozaina nati. J'ai fait na kotana. C'est que bango ba avancer dans l'entongo. Ba tongi kuna. Ba tongi dans le côté. Nante. Ba kabola bientôt là. Oh na kabate non offrir bino ba 20 sur 20. Ba 20 sur 20. Oh kuna. Mon déjà plat. Plat. Kuna nyos. Plat. Mais à pesa. Ah pesa plat. Mais entrée à distance hein. Kuna. Na prince kokota kuna. On a fait 3 minutes ou 5 minutes quelque. Ah OK. OK. Oh il pas que nous va plan. Ngam na nous ba image. Kobanga te, non peso moko. Ah ça. Oboyi. Na zo si sana koloba dossier nga zaki. Na élection na villa na ngana sombi awa. S'il vous plaît, bokoti na makambo o eza difficile pour na po bima. Oh. Peut-être les doigts pas quitter. Non, Olobi na bimina lipapa. Je disais tantôt, vous m'avez enlevé. Des livres à la tinini. Des livres à la tinini. Non. Ya nini? Week-end. C'est le week-end en fait. Week-end, je suis à mot de ma bouche. Mais Sarah, li papa caoutchouc. Mais bino bo enlever nga donc boye na ndako na nga na jeep na bino bo influencer nga non to comme ma première rue ah to ça. T'as dit li papa caoutchouc. Et puis vous m'amenez ici. Li papa caoutchouc. Au milieu de nulle part. Oh li papa caoutchouc. Heureusement que na tambola na ba satellite nde batu do ba bandi ko benga po ba ba place na za sinon. Esengo ya place oyo. Eza mabele o kotonga ndaku bilanga nyonso lingo sala awa au sala parce que nous on est toujours dans la ville de Kinshasa. Ouais. Au côté du mausolée, il y a le juste derrière mausolée. Donc côté na kati ya nzela wana ya simanango derrière nde tu okuta la tu okuta makamali papa note ya rouge wana la tia mandona na. Via pinga matière. Papa, li papa comme on nini? Ya mandona. La dame elle est en rose. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'abord le prix Yalipapa? Prix Yalipapo. Oh tchatchet. Ezala tchatchet. Ezala versus de Versace. Ezala babu. Donc soki na teki kaka oyo moko na sombi ba plan tout bino bolati na se. Baba oza biloko te tout ça. Bon de livre. Regarde ça. Son a teki, tout ça j'achète. Mais banane baza branché. Branché. Hein? Banane ba branché. Oh, elle ngana lo baboué, bazo comprendre. Maman ta casa ayaka awa. Ala tanine. Ma papa. Bon. Ma papa oui. On les a mis papa faire ça. Mais ngana na berluti et ça lève la micro. Te mais oh donc là ta ma souté. Te sérieux. Ngana luki, parce que ngana sa père. Maman viens Kimi. Eh ben oui, hein. Mais oui, non. Viens sa père na luki ngo na catalogue. Ah oui, sa père. T'as dit aux misa mabe. Non, ça misala mabe c'est une réalité, c'est la vérité. T'as dit à sa père. Oh, naza catalogue. Oh là tu l'as mtourné. Philippe. Ah? Philippe Plein. Wapi on? Papa. Ba chenin. Oh là tu chez oh manga rose soki. Boro basala ngoka mibale papa wemba doke akufaka achangu na se. Omwe papa wemba. Akufaka boro achaka likolo na se siko do beta. Moko nango siko kaka ngamu na tikala nango na kin. Bien, na koki combat.
Non, mais beaucoup Sarah. Non, je vous laisse parce que je n'ai pas besoin et il est occupé Bino et vous voulez profiter. Et bon, Gino Lati, oh Nzuluka oh. Voilà. C'est ce qu'on a expliqué yo. Un homme de valeur. Moni Lionel Messi. Alors t'as jamais chemise. Moko boye bakoma kombo sans pour autant y doit lier la ngombongo. Ngana za lokola yote oza complexé o lati mutu ya mutu mo ya mwindu na zo sala mutu ya mutu mwindu mo boye publicité. Non. Moi, je suis simple comme ça puis. T'es combo Gino Lati. T'es en combo parce que avant na lata et le quoi combo, il faut qu'on me paye. Willy Taher. Willy Taher, hein? Non, même pas. Ok, t'as dit là, t'as Willy Taher. Même pas. aussi sa télé-réalité, qu'on a tout dans l'émission, ça aussi sa réalité n'a plus à pardon. Ce peut bâtir bâche Zela papa, Zona ça. Zela. Zona ça je vais abandonner ya na beta mona mutu. Saison ça ta. Na kobuka ka o wana kuna. Ah buka msusu. Bon délivre. C'est bon. Boni biloko ta loko tini. Eh Sarah, ngana. La kisa nanu te. Na ye awon o zela nanu. Ya onin. Obuki. Ah boroyo eh. Comment nango? Litonge. Bon litonge mukebo. Oh. Et banana nous bouille. Papa litonge o rouge wana. Yakanan papa, yakanan. La pembe. Oza pembe ya miliki na. Oya miliki. Miliki sundeni. Do soki ekomeli na 4 mois soko liango soupe nango gwa miliki. Oza ka descendre. Zela. Donc oyo ndeza boto ekomela ti fo ka tisaka ma o nzeta esaka makala yango. O ba nzeta makala. Oyo. Nzeta saka makala. Ambo? Botaka pe ba fulu moko baliaka babengaka kuku dendo. Ah OK, je vois le kuku dendo donc botande na banzeto. Oyo mbile sobe, racine yango. OK. Mbile sobe. Ah, nyoso za ouais. Non, nous sommes riches. Siko litonga botika awa mama awa donc awa soto comme na. Dans nzeto ta ezo misala makala papa lakisa makala wana. Tala nzeta ngo yango esala makala. Ezo misala ya makala puluka makala eza wana. Tokozwa image batu bamona nina makala fula makala eza auto leki kuna to filmango mona pe makala ndenge ezalaka papa siko ngana kozwa même ata moko te boye na dame 4 mois ko eza même ata so na tete yango boye eko pasuka te bololo à partir ya 4 mois banzete siko ya manioko manioko mani bamsuba yaki zamba bana bala gom nzambe ba osuka hapo konyata nyoka Sarah yo eloko lati na se wana bateka ngo na mepiku so na ne komi 10 kg te bateka te puis 10 kg za la $1 sala biso fufu OK zela nzeta pondu ya kailo mususu nzeta manyoko pe mususu caoutchouc azapa o nde azobimisa fufu o siko manyoko ya bololo secrété pikolaka to tchena mai pona kolia fufu fufu basala ngo na manyoko ya bololo malgré moi to pikola ngo eza te tokoki kosumbola ngo mwa pembeni zela na to mekana mai tomona ndenge linyoko ezala keba piko OK siko ngana tuna ndenge nini bamanyoko yango ezala bololo mais fufu biso toliaka do ezala bololo te ndenge bachana na mai yango yo delive olo moni ndenge ola ndenge kenda fufu ambo fufu so pikoli yango otie na mai olongoli fosu bon eza mystique te bapikoli yango na misu na biso Congo to na richesse bandeko na nga naza na hectare moko awa na isa bino ke mutu na vie pour réussir na vie il faut ça la business il faut s'investir il faut ça l'entrepreneuriat il faut comme entrepreneur le la maman nana takaza et sepelisa neti nga naza entrepreneur natali ngabi
mais esepelisa azana ba concession ba place otoko somba ba hectare ponga pe na menka okuna na ba hectare na bilanga parce que bebi ke na fondation na pe na domaine agriculture voilà. Mais wana ya papa Diego charge na engati ngala ko bilanga te sikoyo natali ngabi mais nana takaza esepelisa baza na concession ngana ki esomba nga mbongo nga elinga ko investir dans l'immobilier ça paye et na perte et puis et mataka valeur du jour somba ndako moko somba ngo $100 et après quelques jours oteki ngo 5000 balles n'était pas nana takaza na ebiso ba terrain $150 250 300 aux 20 sur 20 ya nga na hectare na la accepte no skol pangu na nga eza hectare mobimba awa na village Kokoti na sima mausolée à papa Etienne Tshisekedi juste derrière ngana na hectare mobimba wana na village Kokotier donc to kota na botala to profiter na lobela business mukie bato bana vision mulai voilà. Bato bozaka libanda mboka on arrive bato bazaka libanda mboka toya bato bozaka libanda mboka bolanda biso bato bolanda ba mission ya formation nazo bengisa bino bo investir na immobilier ezape moko ya ba business o ezaka rentable et surtout pour vous bande ko na biso boza libanda bo s'investir dans l'immobilier c'est très important au lieu ba investir na bilamba na banini ba place o ba koki ko investir yango donc kota na ba agriculture oko sala élevage oko te ko sala bilanga oko sala nyonso donc na éviter tadingala pa donc tozonga na toke na kati kuna kota lopangu na mais ngano luka côté ya lupangu na yo pete nga pe lupangu na nga pe ka pembeni na yo tokomi ba voisin tadi est-ce que bike tadi non na kateli hotel obandi de orgueil 20 sur 20 non na pesi yote eza promesse na ko wanga na pe batwana ba mesira na koki ko wanga na lobi eza bouche à bouche no ko kande na tamboli na yena ba géomètre yo kanti donc esi la bongo saka to beba na to sila na yo na ngai nozo 20 sur 20 ngana sa ki ba je saka onini zala abota kawa zela wana zote kadiko simba te pardon ndenge ya doda biso oh la mais kitoko ko vivre kitoko ngana biso donc kuna pe banda ku déjà ça banda ko to lakisa bino kuna kote makala ba osa makala to lakisa bino nda nzeta makala linyoko esalinga somo ta munene ta vitamine ya oyebi agriculture na mbongo maman eloko leki agriculture koboya Diego ya pasi ya asala nga bilanga siko sara atoloba makamususu yo lingo kota makamwa papa Diego vena aza makasi kote tunda na ngate tasko bazamba okay ya kotaka na bazamba wana na batu na basala bilanga balo na basala we alandela et puis na suka ngona récolter taye wana mondi zoi na zoi sala yango inspection mais malgré azanza mameka qui s'appelle azo pangsa plan donc ateli marara fondation ya kota ni marambo ya kenda sinyaka ngani na koka ngote c'est bien moto na tayi na ngana mata ba moto na kota na bazamba na koka te ya za miki ya miyoto na moto te ato na biso na ka to na Egypt bon to kenda kati ouais to ke siko to banda tadi tambola bien ko olati lipapa otambola loka muto olati lo amalonga na lati lipapa o eza na valeur ya ba ketch nyonso bino bolati Mwani makala ngali tonge onde ka mutunde salinga bien kasi bilia na besoin ali yango mais bon awa sikoyo la famille tokomi na terrain na ngana lupango terrain tenga na benga lupango tadi zala bien ozana eloko mo te tika ngana s'exprimer bon tout ça non émission bon terrain na ngana lupango na ngai bandi kuna 1 hectare mbuta ko espolakisa batu 1 hectare donc grandeur boyola que ça va on va comprendre 100 mètres carrés à moi donc moi non on a appelé ça 20 sur 20 même à l'engagement B
loba papa obota wapi oza mwana te zela obota wapi te papa zoloba papa oyo zonga babenga wana mwana ni ana Brian na Adassa. 1 hectare c'est 10 000 mètres carrés, donc c'est 100 mètres sur 100. Ok. Siko awa nde toza te toke kuna coupe kata